Bobana yo bima bien te. Il y a une place là, de la chaise là. Papa, Touti Mosika en effet. Toye Baki. Tokoya et pas Baki. Et surtout, Toye Baki, Tokoya et pas Moutou. On a likambo moko boye oyo biso nyonso tu tozaya kosepela nakanisi pe côté na bino pe bozala kosepela ou bien bozaya kosepela parce que preuve déjà ndenge boyambi biso ndenge moi ça dit donc ezosala déjà neti lumière donc il y a bien zali donc papa ndenge ba mikolo na biso batikela biso o yukaka donc singa kaka tolandaka yo moko mokolo biango papa nakotelema awa nabanda masolo malamu sa eloko papa nasali boye mpona giashi komvoko tobanda likambo donc yo nsinisa kwandi bakolo batikela biso donc tolandaka kaka ndenge batikela biso ndima nanu oyo après tokomanda Je pense que le secours c'est toi tu dis là tu me demandes de oh il y a des bossos c'est là tout non ezalaka nango mpe que bondima liboso ndenge bokoti bon lokola bokomi bon tomoni bato ebele donc boyeli boye kozalaka mpo tobanda masolo bolobi na bino kaka tochange tolingi na biso lisusu kosola na bino te papa wendanga yani wenda mfiala yana bon papa ndenge nakozongela ndingaka yangai me awa nakanisi mutu nyonso to atelemi si boyebi nani na papa na mama omoni bango deja ngai o balobaka na français naza na nga kaka porter parole nati en vovo donc en effet selon vovo mia papa bien vovo mia mama mwana na ye
bien vocal du avo mono moshi ngai mutu nazo ko porter parole mwana na ngai yela ngai ndenge kaka mukanda nzambe lobaka ke soki oboti mwana ekokoma na moment que ndenge Bible lobi que l'homme quittera son père pour aller s'attacher sauf que pour s'attacher mwana oyo mutu oyo akende ko s'attacher na ye fo aluka ye wawu kolo wana ngai na mama na ye tovanda na biso papa papa vanda awa nini lisusu obi oyo papa sango malamu ezali bandaka deja papa yela ngai ko papa nkonda ya yeni donc kansi tu nkonda kuna na kuti na reisi na bomi maludie je veux papa maludi wa makiesi kwa monovo eta tutonde mono ya tonda kadiwa kansi kadi kuma kadi buanga vo mona ntanda nzambi mpedi yako bavo multiplier vous wa mwana oyo boti ya mobali to ya mwasi soki mbula maku matatu ayela kayo sanga malamu tonge mon yetonga di tu tanga tu banjiki le woko ndio yi ku fini na ngedi su ke kalanga ko na kanisi susi ya bino pe yango yo kaka donc yango bomona donc to sala na correspondance na kanisi si na komela bino déjà sango eyela ngai réponse na bino bosepela na kanisi boyoka sangwango bosepela na sangwango donc yango toyokana po mukolo ya lelo tokoma na lisolo d'abord toyebana nani o déjà toleki po pe tokende na oyo ekosepelisa biso donc yango tomoni biso en tout cas lettre bokoma papa ngai moko mutu na komanga donc bozwa na mutu na komango mokolo pe ya lelo ngai kaka mutu nalobake mokolo ya lelo nakoya donc yango monike ya esengo wi toyeli pamba te wow mwana na biso ayebisa ngai ke oui effectivement ye peut tofali aza wapi mwana kadi mwana ngo aza wapi bimisa mwana Prince aya parce que zakantangwano tala voko yo zengelwa peut-être yo koloba papa koloba to papa naloba na ngam kolondo azala yemo kwa azala témoin non dis là vous au milieu de rapage c'est bien woya ni mkanu mais Kalan les jours de la vérité attention attention komi kala non va na kala gadwa wonga bani tambon like you na bomona yo loba na zwa yote ça y est c'est l'équilibre c'est bon naenda tafi ok ok tafish transpira ok bon mwana mukuiza kena muzila kena azoya papa kikongo zoyoka aye to toi qui ashiswa bon on a uti koloba papa mwana boya kozongela boya kopanga mais likambo vraiment toyeni papa sali vraiment ko toya kosolola toyebana tosolola mais bon ndenge balobaka ke bon makambo yango toyebi yango déjà biso tobanda yo papa
continue yo papa fozala maloba siko nga nayebi ke mwana na ngai mwana na ngai mama ye na ngai Amen. Bon, tozongela lisolo mwana ye ango ye telema ye nde mutu mwana na ngai ye langa samwa bolamu yango wao lelo soki toye en effet toye po toyebana nanu abo ndenge toyebani boyeba ye pe ye peut-être nanu bomona yeba mona ye te ye moko akoki pe akozwa pe parole po se présenter mais papa ndenge nalobaki yango ke toyebana me mpe toyeba ke donc lelo mokolo donc sango eyeli biso ntina koya na biso ezali po toya toza landa okanda toya kolanda mokanda oyo tokoma epuis mpe toya tokanga donc toye toajitiki lonkento donc mwasi epuis donc tokanga lopanga donc ndenge nauti koloba oui donc toza awa toyebi ke yangeli yango likambo oyo ezali ya esengo papa toye na oyo pe ya yuma donc utuishiliwa bon tomoni mais biso mpe tobimela libanda toleji fula enda ona gede kokobuda bandongoko ana tufutu tukondi liamu tu vovoko icheshi ndio envelope tumedo wao envelope tumedo wao na koko oyo atelemaka te alelaka place wana ye moto abengisaki biso okei alobi boye
côté Yambolo, merci et félicitations. Naodoa Boye. Ma papa Tamboyaki, je pense que na porta qui peut peler Yangungi. Mais, biso na famille, biso tukenda kabongo. Na sayansi ya Boye, tusaka liputete. Lipute izalaka, na tango libanda. Tatambo changwa asepilaka. Vous allez toi, balingi biso tawo tukote lipute izalaka. Biso tukenda te donc basalaki Boye bango, biso tusala bango. Basalaki donc lipute lelo izate. Mais na tango ke Boye usala vanda mana. Oh, liputa ekozala mwaizanga izate. Côté ya Masanga, on est discuter parce qu'il faut quitter. Parce que tali awa izalaka 24 mais sur tali kuna quand izalaka 12 déjà 24. En tout cas, tout fallait zala 12 kg. Soto lumuni oyo we bulandilaki oyo yamanda tuchangu aore ya sujet. Alors, oyo nde oui odila na masolo de kaji oyo. Alors, soto zongi sima. À part oyo, tout compte 10. Est-ce que 10 connaît quoi? Oyo tele kono. Donc, je pense à 10 et cocotte. Nakolowa boy. Tubalaka ma famille est questionnant. Mutu moko tabalaka mutu ya famille na ye. Comme tubalaka la famille questionnant. À l'avenir, so bosi let, obe bono boya, botuna, bobenga. Et pas na bino bosala ndenge nini. Et tango tulizo ya tango za boyebi de déjà donc ba itwa bamba kendaka boye. So baliaka te so baliaka yango. Kansa makambo yumelaka te. Mais so que vandi ga ya tukenda ka juranga donc yamona ga donc ko waikenda ka musika tango so les heures du temps. Ça n'a bien fait. Donc c'est pour cela que mbalasima tout la bon même ngai ke mwana moja zo mobali donc ngana za ka attentif na bengi papa ipana bini za la ndenge nini ça la bon d'accord merci jour na koya so na sali faute ya nani ya ye papa parce que ya ye changa ye na ye non. C'est pour cela que papa côté il y a boisson. Je pense qu'on a le retour là-bas d'ici les confettis. Donc, botala na no kuna soki que ça va boye biso. Papa. Mais peut que tu n'as pas ça naki hein. Kawana ba. Abo sanaki. Mais nous allons bien na sengi. OK pembeni hapo. D'accord. Abrir o envelope para não ver se dinheiro Bozong sa kofi, bozong sa boy, bocha ona. Tomo na. Ona bombi na basi.
Papa. Ndana jambo kutambuta nkhomi voyivuti kuti kumanima kuwezanga ngolo ili wa inge nkhomi yovani nanga yoka kwa donc yomwene ne votu ele vanda yango to moni na sengi ke toke pembele ba effectivement papa nenge balobaka ndaku na mode na bango de vie éducation paye que seni déjà te ke pana ngai lokola baliaka pati et pas moninga pe ko bana baliaka kapati non chaque ndaku eza na mode na bango de vie ça veut dire famille na famille eza na ndenge na bango mais pe eza te ke pona koloba ya so vérité eza te ko faut être peut-être biso nde tozalaki talaka ka papa moi mitu ezalaki deja ya kochauffe mwana kutu natala talo mwana pembeni azalaki awa tanya kopesa ye mai nabosanaki papa limbisa donc naye kobakisa donc oyo mai nani bino moko boyebi epai tosukeli epai pe tokomi en tout cas bolimi mingi lampia nanyo amaza mayisu menga mayisu mpe ezawa peut-être ozomona ngote Nami dalakiana kutukwendele akundako eyetu tufya ukidi tutondele papa wavokadi wao balobaka oleki déjà payage etikali ezali kaka nini autoroute twenda kaka wa feu vert eza te feu vert déjà feu vert eza te feu rouge eza te bon papa yango sango toyelaki nakanisi mpona nyonso oyo tolakisi bino nyonso mpe botali ke bato oyo ndi oyo papa mwana mpe aye ye moko te telema sikoyo voilà lesiko telema parce que makambo ekomi nango mwana na ngai ye moko akoloba donc ça veut dire akoloba akose présenter parce que mwana wa tumbu ayebi kombo na ye ayebi nani papa na ye donc ye moko aloba avant toleka bref manchi sendinga Andres oyo chika bonga mobi kumuna nga diski naye ngabuku tena na papa nanga na papa nanga il pas beaucoup de choses à dire. Vanda. Papa, ngapi lisuna kanisi na tokende kaka mbanga mwana ye peut-être mwana na yo tango kokoma ye mutu akokonfirme soki ye to ye te me ngai mwana na ngai ya mobali oyo ayayelaki ngai sango abolamu ye naza na lisusu mosusu te leki na ye te mokolo na ye pe te sikoyo papa mpona lobi tokende na biso mbangu papa ojitu wame bozwi yango ngai sikoyo mpe nalingi mwana na ngai naboro na kotuna mwana ngo avandaka na ndako oyo ozwami mpe azalaka te ye moko alobi azalaka wa te boye okanga mutambo ayoki azalaka wa te
te. Yele. Azana di Tournez la portugais, tournez la portugais. Azana di kukuma. A répondre. Non, tournez la portugais matin, comme ça répondre. Azana di kukuma. A répondre. Ayebisaka ngai ke mwana aza awa avandaka awa yango toye inde parce que nga nayebisaki ye fo kende olakisa wapi adresse ezali awa yango mpe toye awa sikoyo papa ngwanga wawu ndenge nayeli yo oyo, ça veut dire ici tout quoi. Ça veut dire c'est ça le respect que vous méritez. Si quoi yon a eu papa, na osenga. O yanga yo moni yedeji. Na siko na ko senga pe, na mona o ya yo. Avanço ki. Ya mkwani kubago kaboboko mambo uri mwakuwenjilanga kadi ya mkwani tufana tamu emena mambo kutiko emudulo mude yenu mayetuku avuidi ako na baba kwikina answaikeni bavani tangu ndikumvaikisa esejani yani mwana yakala yani usunga ndembe yani ndio voka ya yandiko anaka vovo yani awakini kitu kibwele kuna voka pande yani anaka yandiko nakitike ndonge una ukikala pabla kikala dina vo bana tangu kwa mama enda kwamba kakandangi ku tangu be ndefu bana bata Danita wapi yo Soka na simanda boyela biso yemba mwana nangai yete bote oyo yango te yo longola bali banguya oyo balinete ya bien soleil omona bien peut-être otimu kinengi muni bako trottinette ezali wana tolala tia yegate tielene namoni oyo atikali na Suisse gongo pai atikali na Suisse péage tielene yaga tosukili awa fezalaka ngo atikali adresse la péage tia aye alobaki azalaka te oyo atikali na Suisse wana tobimisi misato ya awa ye te siko totikali kaka na moko oyo aza na Zurich totikali kaka na moko oyo aza na Zurich sikoyo ebukaka bongo papa ye wana kaka totikali na ye azakuna ntango mosusu ekozala ye tata hélicoptère botine d'hélicoptère
Eh,